Yeyo aye. Ngai ndeko na bino, artiste, styliste, modeliste, créateur. Yeyo. Moye kolipe molakisi. Yeyo. Mwana pe mosali ya Yawe Nzambe. Molobeli na ye. Yeyo. Lumière Kambulu. Kitoko. Good day. Bonjour à tous. Mokolo malam na biso banso. Bon dia a todos. Voilà. Na ye, na laka ibino na koya, yango toye kokokisa elaka o topesa kibino. Alors, sujet na biso ya lelo, ezali pona bikela monyonso, bana na Nzambe, pe basaya na Nzambe. Oyo azana yano ya mutuna na biso, ayabane ko répondre. Alors, avant to kota na sujet na biso, to koloba ete ke bo s'abonner, ebele ya ebele vraiment ekosala biso ba bien, pe bino pe ekosala bino bien pourquoi bo banda kozwa ba message na biso straight away. So bio to poster, bino pe bokozwa esike zo mi bino. Merci. Numéro na biso ya téléphone na libanda yoke ocha 0044 74 59 56 90 27. Voilà, wana numéro na biso. Comme vous savez petit vidéo na yo par rapport à sujet, au lancer biso pe toko balancer ango na chaîne na biso ezali LK channel. Voilà, bongo ezalaka. Mutu ezali oyo. Eloko nini etindaka mibali na Afrique ba wangana zemi. Pe raison nini etindaka siko mibali pe ya poto oyo ba wangana ka pe ba zemi. Ba raison ezalaka nini. Pe na kosenga mingi na basi oyo ba wangana bango. Pe na mibali oyo ba wangana ba zemi. Ba intervenir vraiment makasi. Pe na bino ba oyo boyoka lisolo si bo vivre événement yango tozali boyano la biso ndenge na momesano na biso topesa kaka une semaine bo saba petit vidéo na bino bo tia ba commentaire na se bo like et kosala kitoko. Alors sima ya 6 jours be 7e jour yango o biso tokoya kopesa conclusion na kamwa boyebi ya moke pe na kamwa experience oyo pe tozali na boyebi na yango. Voilà, ezanga ndeko na bino artiste, styliste, modeliste, créateur, Yeyo Lumière Kambulu. Kitoko.